doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Équilibre Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso, il y a Lelo Ezali version Oyoya. La musique, boyebi ke to zongelaki déjà ba émission Nabiso, to ebisi bino siko ke to koke nabino Tina Souka. Donc pour rappel, boyebi ke depuis le 26 octobre tozali awa na kati ya Kinshasa na mboka ya bakoko Nabiso, boyebi ngai ndeko nabino ya nabino leki nabino na zali candidat député national na Lukunga. Donc, tous allez déjà na kati ya masolo, tous allez déjà na kati ya ibale. Soki ngando aye, ezali ka likamba bagarre. Donc, tous allez respecter ba candidat nyo surtout, mais tous allez ko banga mutute, neti ngai nazali ko banga ta mutu mon côté. Batu nyo surtout wana nazali ko respecter bango, mais ba faire na bango et talingaite. Naza komita la ngai moko. Donc, na kati ya masolo ou ya députation nationale, tous allez na 14 sièges. Na 14 sièges wana, donc biso tout tokosala tout aux alanakati parce que cette fois-ci donc président de la République il faut avoir majorité parlementaire donc ya mvimba mbala moko asala 5 ans na ya mobimba boyebi biloko tout président de la République a sali yango na 3 ans mais lelo bino moko ndenge bomo na titre tolingi vraiment to benda matoyi. Donc, na 4 émissions, on a quoi tirer attention, il y a ba Congolais. Parce que Congolais, vraiment, boyebi, ils ont mawa mingi. Congolais, yebi loko alingakate, boyebi binomoko ngai bato balandanga depuis kala, na 5 minutes avec César Ngadi, na lobakango avec véhémence, nazali fasciste par conviction. Parti Nangai Ezali AREP, agissons pour la République, il y a maître Guy Luandomboyo, ministre d'État, ministre aménagement du territoire, Tozali Nakati ya Union sacrée de la nation. Mais lelo nakolobela makambu oyo ezali koleka Nakati ya Union sacrée de la nation parce que ba misusu bazo kansa Félix Antoine Tshisekedi azo timbela bangote. Bazo kansa Félix Antoine Tshisekedi aza yuma premier président de la République tozu oya di kandomwa na ki nezali Fachi Beton. Le Fachi aza mutumoko bien élevé, bien éduqué. Donc ce kazo talo boyebi moko aloba yango philosophie na ye. Donc yozo mona neti ou bien ayebi likamute mais na suka masolo okomona yo moko ke o comprendre que Fachi Beton préso à Timba. Et moi, surtout, ce que j'ai comme, je dirais, don, c'est de vite connaître les gens. Quand je connais une personne, j'essaye vraiment de mieux la connaître, de savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas. Enfin, j'ai toujours eu ce don-là, de très bien connaître les gens. C'est pour ça que beaucoup pensent que je me fais avoir, mais en réalité, non. Parce que même quand quelqu'un pense qu'il est plus malin, oui, moi je sais qu'il pense ça et je sais à quel moment il va déchanter. Boye bakara ndenga bandaki na Kabila. Boye bindenga bandaki na Kabila. Nini bato balobaki te présent étiquette, présent sans pouvoir, présent zanga vion, présent zanga ndako. Lelo to suka wapi. Oui. Oui. Oui.
Restez calme. Et là, non. Oui. Silence, s'il vous plaît. Oui. Non. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. 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 Non. 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 Oui. Oui. Non. Non. Continuez, collègue. Non. Oui. Non. 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 Oui. Oui. Non. La mention urgent estampillée sur la farde chemise portée en bandoulière par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba était prémonitoire d'une grande décision. Le chef du gouvernement des coalitions a présenté ce vendredi sa démission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il avait nommé en mai 2019. Déchargé de toute responsabilité, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est sorti le main vide du bureau du président de la République et a fait lui-même l'annonce de sa démission. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré en fin de compte les conclusions de cette situation et je viens en toute responsabilité et conformément à la Constitution de déposer la démission du gouvernement de la République. J'ai remercié le président de la République au nom de mon gouvernement. Je l'ai remercié de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis à notre pays de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, j'ai remercié le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Même si on le savait déjà déchu par l'Assemblée nationale, le dépôt de sa démission auprès du chef de l'État tourne la dernière page de la coalition FCC Cash. Les successeurs de Sylvestre Ilunga Ilunkamba sera connu dans les prochains jours. L'article 22 du règlement intérieur du Sénat que le président du bureau sortant, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a procédé ce mardi 9 février à la remise et reprise avec le président du bureau d'âge, l'honorable Léon Mamboléo. Au cours de cette passation des pouvoirs, le président sortant a remis à son successeur tous les symboles du pouvoir et les différents documents de travail. C'est un devoir républicain et les devoirs républicains sont sacrés. Symbole de nos attributs, une écharpe de personne du ministre. C'était qui était dans l'ancienne série. Et ça, pour la discipline. Voilà ça. Je vous remets toutes les annexes ainsi que le sceau.
sceau et toutes ces annexes sont à votre disposition. Bonne chance, Président. Le doyen d'âge, l'honorable Léo Mamboléo, a remercié son prédécesseur pour son bravoure, sa dynamique et son expérience dans la direction des séances plénières et surtout d'avoir assisté personnellement à cette manifestation. Juste après la remise et reprise, l'actuel président du Sénat, l'honorable Mamboléo, a pris possession de son bureau de travail. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau sortant et des déshonorables sénateurs les moins âgés, de Monsieur le secrétaire général du Sénat et conseiller, les coordonnateurs du bureau d'études du Sénat. Makambo yo Kabila moni na Félix Antoine Tshisekedi banda botama amona yango te na bato nyoso tu bazalaki de na kanisi donc ba kamwa bango moko yango no bomona bango nyoso bakoma osala tout la mwisi ya zaza bakoma koya na nyosa ke mais to timbeli bino to yebi bino boya parce que bozaba na mboka boye mais beaucoup mona makambo ekoleka après publication ya ba résultat. Donc, président de la République a reçu deuxième mandat naye Massoulé Salami, gouvernement Salami, beaucoup mona ba surprise. Na ningi na loba, peuple congolais, to yeba eloko ni tolingi. To yeba eloko ni tolingi nga naza awana terrain naza na kisasa. Donc, so zo tala ba makamsu so comprendre to zo ba oyo likambu nini yango congolais ba loka biso bien nini. Po bato mususu ba yana union sacrée de la nation ou bazalaki na Kabila bakanisaki donc so côté na union sacrée de la nation ils en étaient haute javel donc au côté ba nettoyer au comme Mombamba rien du tout to yebi ba dossier na bino moko ba mwanga tsuso ba condamné peine de mort awa boyebi place à 8 ans boyebi na parti ni na 8 ans batu mususu bazali lelo ba ministre bazalaki na Kabila bazalaki na parce que pour kaka donc ba mususu soki sone bomaka mbele lelo basi ba kufa bandakala mais tous allez comprendre te peuple congolais donc bo timbela tous na présent o ya mwana kin o atimba bino bozo timba te ou quoi. Donc bino penza lelo ndenge to sali masolo na président de la République to bi te ke nyo surtout et comme malamu mais tous allez kokende nanzela malamu et puis boye ba pour rappel na zo sabino ke musala au président de la République a sali encore pour 3 ans mais batu mususu bazo quand sa guerre à est président de la République mutu abanda yango mutu abanda masolo wana et banda kala depuis donc baboma qui a biarimana boyebi donc présent donc Mobutu a fongola ba frontière donc ba Rwanda ba côté pa na biso après musée à Yesus na à côté susu donc Kabilo susu à Yesus ba komo beta dio na Kagame et comment ni siko Félix Ayazoluka ba masolo poisi sango fachi et communauté yem tamemi ngambo congolais pourquoi motema mabebo pourquoi motema mabebo pourquoi motema mabe. Donc, les Lopenzan, na kanda. Parce que les Congolais n'ont évité. N'a évité, et l'on est aux alliés collègues. Botala nanou, élection présidentielle. Bomouli le moukwege azokana. Docteur Nabino moukwege oyo, bobandolo banga na bandaki ko pekisaye. Na epsi moukwege. Politique eza kwanga na makaye bute. Politique eza bloc opératoire te. Lelo akewap. Donc, azoyo kana kutute. Donc, mpia kumuna na mpia kumuna. Donc, nakanisi et pesier les sommes mais déjà trop tard parce que mon kwego ko kata na ndenge mo na habité soko 0,5% to yebi kutu te ozo mona pe makutu na campagne tout comme kwego na yebisa que mon kwego o eza bloc opératoire te politique tous les coups sont permis politique et s'il sarabatu carrière botala nanu makambu oyo penza tozanango siko na mboka na biso boyebi. En tout cas, la pauvreté, tu vas la sauter. Mais l'esprit n'est pas papa Tshisekedi, tu vas la sauter. Donc, Bundana Mobutu, mais donc, au moins, on va proposer, mais na mboka na biso siko ba pauvreté, tu vas zater. Nazo le bila vraiment batu oyo, baza derrière Katumbi.
Franck Diongo donc au Kemba qui a na baluboako au comme sansa na mama ki la bazo memo na chaise roulante na parquet mutoye ko bimisa yo za Félix Antoine Tshisekedi donc lelo na yebité donc bozo ka Sonia Tamukete ba tumsus bazo senga bilan Félix Antoine Tshisekedi bilan Félix Antoine Tshisekedi déjà donc ne bazo c'est la Katumbi passeport ndenga kota na Congo boyebi kazala ki libanda déjà wana santolo ba gratuit ya enseignement ya maternité wana kutolo bateka Katumbi ndenga azonga lelo azobeta munoka zolo baba biloko na batune bazolo ba soki président de la République kazala ki donc démocrate tembele ya kota donc bino penza bovandi bo donc to tia siko Franck Diongo donc c'est ça ngawana donc matata mponyo bakamati donc candidature na bango ba pesi yango epa ya mutu lokola Katumbi donc mec peuple congolais donc batu wana ba opesa nga mawa moko ya kosakana te donc boyo kanani oyo vraiment donc ata donc na yebité boyo kabino moko Katumbi na Sainte-Thérèse na ba image pour na tia la bino boko yoka penza mawa na bato baza sima ya Katumbi pourquoi penza bolia ye mbongo na ndenge moko donc et puis boza monter mabe boyebi déjà que do bozo lia ka mbongo donc ça n'a rien à voir na biso mais bozo se permettre pe bo fioto lambanga na bino na tieli bino ka extrait bino mo botala e ko pesa bino pasi na mawa na motema makambo ya guerre kuna to ko silisa yango obeti na beti yo est-ce que mwana mobali bana kini alela bana avec le balela bana daring balela bana dragon balela bana mazembe balela toko beta bango tozo kana obeti to beti moto atamoko akozo bisote makambo ya guerre kuna to ko silisa yango obeti na beti yo est-ce que mwana mobali bana kini alela bana avec le balela bana daring balela bana dragon balela bana mazembe balela toko beta bango tozo kana obeti to beti moto atamoko akozo bisote tika o mabele na biso so simbie kaka indi bapeti balibanda image ekende tomona yo o mabele na biso adama osila Sonia yo mabele na biso lingo etimine biso Sonia esa bino bokende baétranger miyibi osila Sonia oya pe okanga e bino mo botolanda de soto lobi to lobate donc vraiment muto aboye bolingi akoma président de la République ya mboka na biso o tozu déjà mwana mboka mwana limete to papa mama to zalaka nae donc soko azoko loba zolo baneti biso azoboka ngwaka zolo baneti biso donc muto ngana to la sabino donc bino vous derrière ye akoma président de la République en tout cas ça passe et ça passe na mawa na motema donc na yebite vraiment donc mutu o ngana la sabino de bino bolandi akoma président de la République et l'obelinaye ils appellent ça Congolais attaque tout donc abota magi soki wapi musika ou bien akola ki na kinité et l'obeli oyo o boito yo kapenza nzambe na ebite donc Katumbi pas ayuma parce que so atimba ki ango chasser bato na tout donc ozo comprendre te Katumbi bazo lio likonda ozo comprendre te que bazo lio likonda muta boyo donc bo expliquer ngai aza na lieni ni na biso makambo ya guerre kuna to ko silisa yango obeti na beti yo est-ce que mwana mobali bana kini alela bana avec le balela bana daring balela bana dragon balela bana mazembe balela toko beta bango tozo kana obeti to beti moto atamoko akozo bisote vraiment eza pasi na mawa na motema donc pesa ki ngai souci moko ya kosakana te et puis nazali koyebisa président de la République a yebi masolo président de la République aza noko muto ko expliquer makambo Congo azate donc aza neti bisonyo surtout mais oyo ezali koleka na équipe à campagne ya président de la République na niveau ya Bandundu
bobi ke président de la République kalata okena bandundu nazana ba kombo na bino na makambu nyo surtout bozali ko sala ba misu bazana kati ya équipe wana ya président de la République mais bazobeta match contre président de la République nazana ba kombo na bino na makambu nyo surtout oyo bozali ko loba ba enregistrer bino nazali nango misusu ba bitumbe comme bima kuna likolo soko ya bali konda soki nini donc Peuple congolais, pourquoi tu causes ça? Donc vraiment, tu es présent moko ya mwana mboka, présent moko sérieux. Pourquoi tu coquille que c'est respecté vraiment? Nazana ba kombo na bino na kotanga ngo na talanda ndenge makambo kende soki bozo konyeka bo na kotanga bino moko na moko. Mais vous êtes quand même sérieux? Tu es présent azako zo risque président guerre oyo yemta bandango teme botala niveau to komi ba boya ki biso. To somba ba arme le loto comme na ba arme moko bozomona vraiment na ba arme soki bino moko bo moni bozomona ke oyo arme président zoko bunda président ba ko barrer parce que bon moi ba to la Kagame on a ba zoko lier ça ba minéraux ba américain ba lier ça ba français bo mona ki ata Macron yaki azoko ko fioto la kutu mbanga talo baké donc Kagame mutazo attaquer biso oh non boye après bonabo akokate parce que bazalaki en connivence avec Kagame bazolia ba minéraux na biso bazolia ba likonda ya Congo donc vraiment so président to bendi film penza oh penza za congolais penza solo. Est-ce que vraiment nani ngo ko boya deuxième mandat Félix Antoine Tshisekedi na oyo azali ko sala ona oyo azali ko sala bokomona ba inauguration oyo ko sala ba kalate awawa donc centre financier oyo ko sala ma awa ko inaugurer na décembre. Oh les gars photo. Oh les gars Dubaï en Afrique précisément. Voici l'Allemagne d'Afrique. Fachi avait raison. D'ici la fin de son mandat. Il avait raison. Quel goût. Quel goût. Nous sommes à Kinshasa, précisément en face de la palais de justice. Et c'est le ministère des Affaires étrangères. Voici la merveille, l'une des merveilles de la République. D'ici la fin du mandat du chef de l'État, il avait raison. Le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, annonce que l'hôpital général de référence ex-Mama Yembo de Kinshasa sera bientôt inauguré et mis en service. Cet événement marquera la mise en service du premier grand hôpital public construit en République démocratique du Congo depuis 1960. Selon le patron de la santé, sa réhabilitation est le résultat de la volonté politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'investir dans les systèmes de santé au bénéfice des populations. Il a dit, après avoir inspecté ce grand chantier, fin prêt. Avant même qu'on dépose le premier lit ou la première table, il fallait que je m'assure de ce qui est fait. Et donc, c'est pour cela que je suis venu aujourd'hui, pour m'assurer que les équipements peuvent commencer à être déployés. Maintenant, c'est un hôpital qui n'est qu'une première phase, en sachant qu'on en construit deux autres aussi gros que celui-ci. Et pour ceux qui voudraient voir déjà les travaux du deuxième module qui est derrière. Et donc c'est un hôpital de transition, mais qui va être fonctionnel de manière complète dès l'ouverture. L'ouverture se fera en deux temps. Il y aura l'ouverture officielle où nous, en tant que l'État, on récupère l'hôpital. Et puis on met les administratifs, on met les gestionnaires qui eux maintenant
fixe la fonctionnalité de l'accueil des patients. Outre l'hôpital général de référence de Kinshasa, plusieurs centres de santé ont été construits et équipés dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Mama yemo oyo mama yemo zalaki donc place moko donc so ok pour dailler le nom mama yemo biso tozaki donc biso za na poto so tali bâtiment construction oyo basali ya mama yemo zali neti bo pito oyo ya poto mais siko to lingi nini mutu ka penza katumbi donc to mutu asisi masolo ya baba nationalité douteuse ya ba président ezali Félix Antoine Tshisekedi donc bino bolingi to zonga la susu ba makambu oyo bato bandoko fiotola mbanga oh Kabila kozonga akosala bo akozonga est Kabila okipe kutu bino Kabila vandi ne tranquille na kingaka bino ko lukele un fragata baleka na ye akozonga donc élection siko yango Kabila zonga mais arrêtez vraiment zali passe na mawana motema izo salanga passe na mawana motema na epseki bino donc tozali na katia masolo donc ngana za candidat ya députation nationale na epseki bino kenga na sali yango pona échoué na sali yango pona zwa na kosala nyoso tout pona zwa donc nazo pesa nzambe donc ayemi makamuni nga na sala parlement et puis na zui et puis na yé pona katana te nazali ko sabino donc chanson nanga oyo basayela inga po na campagne nanga bazo montango po pesa clip mais nazo tiela bino na tiela bino na photo à campagne boyoka quand même donc vraiment lukunga batu mususu ba uta sobi wapi baya ba gagna na lukunga donc bango ba ke bango ba l'équipe sur na boule donc mbalo yo vraiment to ko vendre la bino boka bino mo chanson basayela inga ipo na comme député national na lukunga donc restez connectés sur Éclairbois Original, on revient tout de suite. Na lukunga balobi baponi kaka yo candidat député national bona bana lukunga koya biso yo molobeli na biso na parlement sezangadi bana barumbu balobi sezangadi baliema mobimba baleli sezangadi bana kitambo ya biso yo sezangadi monga fula mobimba sezangadi sezangadi kombenga liema bana Kinshasa sezangadi bana kitambo mobimba balobi sezangadi yebele tokota bango bayaka na bapolo bakosa biso bakosa na base oya biso yeyo sezangadi banakala toluka yo zalaka wapi sezangadi bana barumbu balobi sezangadi ngaliema mobimba baleli sezangadi bana kitambo ya biso yeyo sezangadi monga fula mobimba sezangadi sezangadi kombenga liema bana Kinshasa sezangadi bana kitambo mobimba balobi sezangadi Arabe agissant pour la République les fondateurs Guy Luando Mboyo yebele tokota bango bayaka na bapolo bakosa biso bakosa na base oya biso yeyo sezangadi banakala toluka yo zalaka wapi sezangadi bana barumbu balobi sezangadi ngaliema mobimba baleli sezangadi bana kitambo ya biso yeyo sezangadi monga fula mobimba sezangadi sezangadi kombenga liema bana Kinshasa sezangadi bana kitambo mobimba balobi sezangadi Arabe agissant pour la République bino moko boito landa nzembo donc boye bake ngai ndeko na bino bolandi ane on a eu 3 fois troisième fois yango donc to ye penza poto kota na masolo parce que vraiment na kati penza ya parlement masolo ya jeté tant présent zoya zo mona penza ke azana assurance
azu penza donc majorité penza vandi et puis la ningina loba donc tout tika kozala kidiba union sacrée de la nation vous allez pour la présidentielle makambo ba députation union sacrée za lisusu te donc to keba na kati ya parlement donc yangwana nazoba ke parlement mbalo majorité fo 8 na UDPS bazwa ba député ebele à rep agissons pour la République parce que Guy Londo azana boule teka comme président donc infragate ko yate na rep na ba lié au penza sur o ya rep ba lié o bazaki na kabila te lelo ba yeka parce que bazana choite ba ngote parce que ba ko ya suzu mona ka buto bande masolo pour contre état moro boali to bande suzu makambo ndeke to zalakia donc ya mbalo penza président to timbela bango donc majorité penza 8 na UDPS to dominé parlement à rep agissons pour la République na ba lié ba parti politique mususu o penza o toza bango sik ba mususu wana toza sik na bango te et kokoma neti après tozonga la soma kambwana donc to boyije wana donc parce que président a bossé penza solo la sabatu penza que ils allaient jeter ngana betele bino anecdote moko boye donc ngana président tango ya tokutana gina ya mbaginga kuna na Allemagne Mabine penza président de la République Fachi Beton omoni congolais azotia munoko ka azotia munoko ne apamba congolais kaka tango akolia bien à se faire soigner bien congolais akoluka kuto okoma roi donc yo sala kaka tout président et puis ngana yebi ko simba congolais alia bien à se faire soigner bien fin match sili président ebisinga César tika bango baloba totala bango na suka masolo wana kutu donc tozaika na gratuité ya enseignement siko ndenge nazomona to kotina na makambo ya maternité après ekokoma donc ya santé universelle wana uzomona ndenge makambo ezali kokene o tozomona nzela nini tozali kokene bino bozoluka luka soki batu moko ba wita wapi soki nini baya kokumbela biso donc to perdre ba kina biso tozalaki na to bandela zéro donc to sali 2 pas na liboso après to sala 3 pas na liboso donc tozo tourner kana rond point mais non congolais tozo bazoba te congolais to timba congolais to timba donc Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton nzambe mutatindi nzambe mutatinda aya ko délivrer Congo atiki la biso Congo na barai tozali ko marquer sikoyo pose na biso ya ba news na biso arrête donc restez connectés sur Éclairbois Original on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Bitumba, ezali koya, ezali makasi. Il y a un travail sérieux à faire. Tant que tozolo bana parti agissons, effectivement, ce pays a besoin de l'action. Tokolonga élection dengenini. D'abord à partir de l'élo kolala lisusu pongite. Lamuka. Avec comme premier objectif la réélection triomphante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Préparez-vous au bandalelo ti na mois de décembre. Nabanus Nabiso et Arep, comme vous pouvez imaginer, comme vous pouvez vous en douter, Tokobanda, autorité morale, il y a parti Nabiso, président, il y a parti Nabiso Babengi, na combo, il y a Arep, Boyebi, Azali, ministre d'État, ministre, il y a aménagement du territoire, donc ministre vraiment, président de la République, Azo Conte Nabango, Samalou Konde, Azo Conte Nabango, Boyebi, Azalaki, na tourné, accompagné, président Nabaï. Na ba étape belé à tourner na ye bazalaki dernièrement na Katanga donc cette fois-ci donc après président de la République ayaki avant que Katanga azalaki na Équateur bazalaki na ye na Guy Londo accompagné qui présent siko na minute tozolo ba Guy Londo azongi siko ye moko na kati ya campagne parce que pe azali député national député donc provincial na Bokungu kuna na Bokungu donc azali wana tozali ko lakisa bino ba image oyelekaki kuna na Équateur kuna na kati ya Bokungu donc restez connectés sur Éclairbois Original on revient tout de suite.
Là, on vient d'arriver à l'étape de Boindé, chez moi, dans la Chopa. Je suis très content d'être chez moi. L'itinérance nous a amenés à Lubumbashi, à Bukavu, à Kindu, à Kisangani, à Gemena, à Gbado, à Bassankousou et puis à Bikoro. Et donc, nous sommes là pour commencer maintenant notre propre campagne. Parce que n'oubliez pas qu'au-delà du candidat numéro 20, nous aussi on est candidat député ici, dans cette province. Donc nous voici maintenant dans l'étape de commencer notre programme. C'est un nouveau jour. L'histoire de Bokoumou va se réécrire autrement. On parlera de Bokoumou différemment. C'est une nouvelle ère avec Fachi Beton, avec leur fils Guilo Nomboyo. C'est un nouveau moment de grandes choses pour notre pays, pour la province de la Chopa. esengo déjà ezaka nde bayambi biso eyelakisa ke baza pena baoyo ya GLM mineta na biso Gilwa Ndomboyo balakisi mpena ke balingaka ye parce que soki bandeko na yo bayambi bapaya na yo bien donc ça veut dire que balingaka yo yango baotémoigner affection mpe bolingo epai ya bapaya na yo. C'est pas ma première fois nayaka déjà awa mpona pose ya pierre ya aéroport lancement ya batravaux et lelo na yesiko pona kosepelisa bango wana na embele bango ka vite fait mais lelo toyena orchestre mobimba eza cadeau signé Mineta Gilwa Ndomboyo et Lima, donc la bénédiction de la Chopa, la bénédiction de la République alinga ibina sepelisa ban oyaye parce que ba senga kanga to na wana to zonga pour to beta concert live ba mesani ko kabiso na ba radio ko kabiso na ba bar na ba boîte ba yo kabiso siko bon live bazo mona bazo vivre en ba mona ba chorégraphie ba pas de danse ba chant en live et ça et dans la touche moko de plus qui ko kana radio et comment on a ba artiste na bino bolingaka bo mona ba na musika comment on a ba na pembeni bo. Donc bino moko bowiti kolanda Gilwa Ndo azali ba ministre ya moto ba ministre penza ba yena mu pepasika ba o penza donc président sur azota la zone ba en tout cas oyo baza ba soldat na ngai ba koyi kotika ngate puis ba koyi ko décevoir te. Donc vraiment eloko tozalaki nango ya kolakisa bino na kati ya ba news na biso ya AREP agissons pour la République ya Gilwa Ndo ezali yango wana po na émission na biso ya lelo. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Après ma news nabiso ya répète continuer émission nabiso ya lelo o nazali kolobela union sacrée de la nation. Bato belé baya na union sacrée de la nation pour bazali ki na choité pour bango boule na bango na Kabila baika ke présent Fachi Beton ça va un anté donc ba kolokela fracatale parlement dimi Sénat est validé cour constitutionnelle est validé allez après ba longolier mais makamba monana no ba monate. Ils avaient qui système les corbeaux, les renards, donc fromage quoi, fallait ça tourne c'est que la bac on va changer face à aussi esprit la musique. Yango bango ba mona. Donc bateau bazana union sacrée de la nation tolobi vraiment les sous que président de la République majorité wane 8 ans na UDPS na balié au penza solo neti a rep parce que contre tes à la te pour ba misusu. Donc oyebi ke mandat o tongo yo sala tongo lingo tike la bango misusu bazana soif ya pouvoir ezana bango ndenge yo bongsa mboka président de la République okotika mboka na n'importe qui te okoiko tika mboka na n'importe qui te talaka ke batuloko la ba congolais de souche
bazali kopesa candidature na bango na Katumbi. Katumbi na zongisele bino su po bomona penza mutu oyo azali koloba bo penza. Mutu oyo azali koloba bo ata tolobi ke donc bato tu baloba na bato baloba Kiswahili na bato baloba Chiluba. Na bato baloba ba minoko so azolo bakama lingala okosanti ataza na sa mususu me ozo santi kazali mwana mboka. Est-ce que Katumbi ne lobeli oyo azali penza mutu na biso bilo moko bolata. Makambo ya guerre kuna toko silisa yango obeti na beti yo. Est-ce que mwana mobali bana kini alela. Bana avec le balela. Bana daring balela. Bana dragon balela. Bana mazembe balela. Toko beta bango tozo yokana. Obeti to beti. Moto atamoko akozo bisote. Ata vraiment. Soki to lobby o sezanga de binoka jalelo boza ko banga botala vraiment. Congolais nini yango penza oyo penza ya solo akoki kopesa donc voix na ye na mutolo kwa Katumbi. Soki ezali makambo mbongo te. Soki apesi bino likonda boda mango mais botika ba makambo pamba. Na epesi bino tenu o tozali na yango tenu o bozali komona tokozala nango ti na fin campagne. Ti na fin campagne après tozongeli ba croiser na biso ba constat na biso ba michi na biso mystique. Donc to tika ba aventure. Congo to witi musika to witi na libulu penza to witi na libulu. Botela kande ba makambo zokene bien même na sport Léopard qualifié na Coupe d'Afrique Léopard basi qualifié et bandoko sala maté. Tout le monde appelle Léopard Coupe du monde. Donc parce que Fati Beton a na moto a na makambo moko vraiment ezali penza esengo nazali kolakisa bino faut kozwaka ba donc vraiment kozwaka ba boule neti ya ba congolais belé à diaspora nazali kolakisa bino Serge Kassanda azali ki grand réalisateur na niveau ya RTNC na émission sportive c'est qui vraiment rêve na bandaka la to bando ozali na poto azolo baka ki face à la chaîne moko thématique ya sport a oui tu peux ko salango nazali kolakisa bino botala inauguration ya chaîne na thématique ya sport donc restez connectés sur Clébois Original on revient tout de suite. C'est un nouveau venu dans le cercle de médias en RDC, Sport 7, une chaîne thématique du monde de sport. À quelques minutes de son inauguration, l'ambiance est plutôt chaleureuse pour immortaliser l'instant. Responsables de médias, présentateurs et animateurs de télévision venus nombreux honorer ces nouveaux bébés, une chaîne de télévision 100% sportive en RDC. Son directeur général a, au nom du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, procédé à la coupure du ruban symbolique. Je voudrais vraiment offrir à nos téléspectateurs une chaîne thématique sportive parce que je me suis rendu compte qu'au Congo, nous avons plusieurs chaînes de télévision que j'encourage d'ailleurs, qui sont toutes ou presque toutes généralistes. Par contre, les chaînes thématiques sont très peu. C'est pour cela que j'ai pensé vraiment offrir à nos téléspectateurs une chaîne 100% sport qui parle de sport matin, midi, soir. Et raison pour laquelle aujourd'hui Sport 7 a été inauguré ce jour. Ça sera pour le plaisir de tous les sportifs congolais. Sur Sport 7, vous aurez toutes les disciplines sportives. Nous passerons sur notre chaîne qui est votre chaîne, Sport 7. Cette nouvelle chaîne de télévision vient répondre à l'appel du chef de l'État, président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui consiste à voir les investisseurs congolais venir booster les développements du pays de Lumumba. Sport 7. Le sport, c'est notre passion. Les téléspectateurs amateurs de sport, vous qui aimez le sport sous toutes les formes, vous attendiez sûrement ce moment. Eh bien, le moment est là. Sport 7 TV, votre chaîne de télévision 100% sport, vient de voir le jour. Sport 7 TV, c'est tout simplement le sport 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sur Sport 7 TV, vous aurez toutes les disciplines qui vous passionnent. Vous aurez les disciplines de course et d'endurance, le cyclisme, la moto, la course automobile, l'athlétisme, la natation, le ski et j'en passe. Vous aurez de la boxe, du judo, du karaté, du jiu-jitsu, du taekwondo, bref, toutes les disciplines de combat. Sur Sport 7 TV, les amateurs des balles et des ballons seront gâtés avec le tennis, tennis de table, du volleyball, du handball, du basketball et aussi et surtout le football, le sport roi.
Vous aurez toutes les disciplines sportives qui se jouent en province à travers nos reporters éparpillés dans toutes les villes, je dis bien toutes les villes de la République démocratique du Congo. Bref, toutes les disciplines sportives pratiquées dans notre pays, ainsi qu'en dehors de nos frontières, seront diffusées sur notre chaîne, votre chaîne, Sport 7 TV. Sport 7 TV assurera la retransmission en direct de plusieurs événements sportifs qui se jouent dans notre pays et aussi avec le concours de nos partenaires extérieurs, vous aurez tous les événements sportifs, je dis bien tous les événements sportifs à travers le monde. Sport 7 TV, le sport pour vous, c'est ici chez nous. Sport 7, le sport, c'est notre passion. Ah oui! Tika na yebisa binoke ya boye na Kinshasa na République démocratique du Congo et tika la kozalate. Tunanga nini? Une chaîne télévisée 100% sport, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et Fongwami na République démocratique du Congo. Œuvre et un Congolais très engagé pour le développement de la RDC. Mais c'est Serge Kassanda, Oyo Bozali Komona, Congolais ya diaspora, aye ko investir na mboka ya bakoko na ye. Po na kopesa musala na ba Congolais pe koyeba komema expertise oyo auti kozwa libanda. Bota la binomoko cérémonie likolo ya pelouse synthétique symbole ya sport. Na présence ya ba invité ya ndenge na ndenge tomoni pe Monsieur Dokelende oyo azali frère biologique ya Serge Kassanda yepe azali bon entrepreneur na République démocratique du Congo. Ba membre ya famille, ba ami pe ba connaissance bazalaki wana avec impact pe idéologie. Nde un Congolais très engagé pour le développement de son pays, Monsieur Serge Kassanda a sali coupure, ya ruban symbolique à Sopi Champagne Yoke Lokoyo. Sport 7 TV et à qui on souhaite une longue vie, une réussite à jamais. Longue vie à Sport 7. Merci à vous tous pour vos encouragements, vos conseils. Merci. Moi, champagne, c'est papa. Suivi na visite ya installation botala binomoko poto na kati ya Kinshasa côté matériel et bongo côté image tika na yo eza TV ya loso te kasi netete yoka communication oyo na sepeli mingi na mukolo lelo o eza mukolo inauguration ya Sport 7 parce que nyonso ezaka pona ko accomplir vision ya chef de l'État ozo senga que biso ba entrepreneur ou biso bato tozaka libanda toya na mboka to ko investir na mboka na biso moko. Donc et puis na sepeli mingi parce que Sport 7 eza eloko moko naza ko offrir et pas ya ba téléspectateurs congolais pour na mboka na biso tozana ba chaîne ebele. Naza ko encourager vraiment peu ko soutenir ba chaîne wana nyon surtout parce que ba sala musala kitoko. Mais ba chaîne wana nyon surtout eza généraliste. Tobetara masolo nyonso, il y a politique, il y a sport, il y a musique, religion, tout ce que vous voulez. En tout cas, je les encourage. Mais la chaîne thématique est à Mingite. Il y a un petit na kanisa qui que naya offrir na mboka na ngai chaîne moko thématique 100% sport. Tobeta masolo mususuté, tobeta masolo ya sport. Sport 7 pour l'instant, ils en a TNT. Ils en a TNT et puis na mikolo eza koya kala mingite et aux na Canal+. En tout cas, Sport 7 et yé na République démocratique du Congo pour na kosa la rénovation ya makambo etali télévision na RDC. Plein succès na nouvelle chaîne thématique Oyo 100% sport. Boyende Zalaka. EKI. Donc binomoko bouti kolanda ezali vraiment eloko moko il faut encourager. Donc mboka ezaka ka Félix Antoine Tshisekedi te biso pe bato ya diaspora ya on bomoni biso to yepe a pa to ça ela mboka na biso to sali mingi pona mindele cette fois-ci il faut to ya to participer na développement mboka na biso donc chapeau bas na Serge Kassanda en tout cas Serge Kassanda as professionnel na makamne nyoso to sala donc asala kama solo à moitié te ce cas c'est décidé à ça les locaux ane kozaka malamu donc vraiment to biki
et kokende vraiment toujours liboso. Donc vraiment sikoyo tous allez marquer pause publicitaire nabiso et à partenaire nabiso. Donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Avec Codiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Codiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Codiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo lobiloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala pa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés
lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires au Boyebi. Donc vraiment, Batiaka Biso confiance, Binope, Bochabango confiance. Donc après Bapib Nabiso, Tozali Koloba Nabatu Oyo, Bazali ko comprendre na noté. To raté tes 5 ans Oyo, Bossa la erreur. Et que de ceux qui côté à Moutumoro, Toyebi te abebi Samboka Nabiso, mais Toyebi ke ndenga na bando Koloba. O ngana loba ke salamaka. Félix Antoine Tshisekedi Mutumoko akoliaye azate une élection. Félix Antoine Tshisekedi a damé tout le monde. Nepse kibino mukwege bomoni azawa. Mukwege azoka. Mukwege ba kosi soki na banani ya kanisi donc bampiaka kanisi donc politique ezali bloc opératoire tala mukwege asambwe fala kotane na politique te politique bebisaka makambo politique ba baraka no ba baraka nango batu. Politique tous les coups sont permis. Bato azolo ba pamba wa o soki ndenge nini o bilan Félix Antoine Tshisekedi les anano retour yaka tumbi ndenge ba pesa e passeport ndenge azonga na mboka ba libération ba prisonnier politique nyo surtout santo kota na ba biloko bino nyo surtout boyebi et puis surtout bana ya kelasi bato musu ba mona on est tigé donc 6 millions plus de 6 millions d'élèves ba kota nchiki. Parce que kala ozomona ke mona musu azomona masane na tonga zokende chik mais ye moyen azana bula kende chik mais papa azana mbongo te mama azana mbongo ta vai na ndako siko bula mwana na suka ekozani akobaluke la société ya ono bomona ke ba kuluna banani siko Félix azongisi donc plus de 6 millions d'élèves bon do bomona on est liseki. Oh Félix Antoine Tshisekedi azongisi kaka bana bachiki zate donc l'école tongami plus de 3000 écoles les en construction c'est tongami. Mais non tout tiko sala ba aventure na ya penza na zotala makamsu penza epesinga pasi na maona motem mais Félix Antoine Tshisekedi nzamba ko salisa parce que azana mission na azana ngo okay nango tina suka donc tozali ko zongela susu na lobi lisusu majorité na kati ya parlement efezala na UDPS na balie oya solo neti donc oyo parti à Guy Luando a biso arrêt pas juste pour la République parce que donc Guy Luando a na boulta comme président pour ba misusu bazana baba agenda caché ba makambo belé to boyi susu to ko zongela ba makambo to ko masuna ba makambo moko ya ba contre ta ba yela biso ba contre donc ba député ya UDPS ba leki arrêt pelandi
et puis na ba lié mususu penza oyo ba parti moko biso penza toyebi ke ezali donc na motolu penza ya UDPS ya on a lelo nanga obeta c'était vraiment ba congolais solo ki apesi penza Katumbi donc candidature na Kabeli mais non ba pauvreté tu bazara souté donc makamuto comme kana mbongo donc tozomona ngai pena peso fwa nga pesa mbongo donc congolais azomona kaka mbongo atala kama kamsute mbongo kako pesa mbongo donc il est capable de tout faire na aboma mutu asala mutu donc mbongo kaka na mbongo donc ya on a lelo vraiment na méchant na beta CT na makambo ya union sacrée de la nation et puis na beti sous CT na équipe oyo ya campagne ya président de la République na niveau Bandundu na yebi makambo azosala batindelinga makambo na bino nyo surtout na bodio na pesi bino attention pilamo sikeba ceux qui bo continuer na kotanga bakombo na bino na makambo suba msuba za na kati ya masolo wana mais bazobeta ba match faux contre président na yebi bakombo na bino beaucoup soit clebo wana mbaloko ya izaku tout jeter donc vraiment tokomi na suka ya émission na biso ya lelo boyebi kaso tokomi na suka o ezali émission ya version ya la musique vraiment to remercier ka base tokotika ngoto to banda toujours honorable Jean Moutala na Londres merci vraiment na nyonso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Marie la beauté naturelle na kati ya Londres merci na nyonso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi José Kano qui kakamene na Londres les grands stratèges José Kano merci na nyonso to salara pour na 5 minutes avec César Ngadi maître Wera Mukuna maître Rajamoule merci na nyonso to bo salara pour na 5 minutes avec César Ngadi ya na kati ya kisasa peso zali pour na repesa master na ngaya coupé ya depuis adolescent Jean-Claude Kaniki oui candidat solo là qui donc merci na nyonso to au salara pour na 5 minutes avec César Ngadi en Espagne pour na repesa Beloti Mavungu vrai chéri na ndenga mukete en Espagne Beloti Mavungu merci na nyonso to au salara pour na 5 minutes avec César Ngadi Poutou de Yalola na kati ya Belgique Poutou de Yalola petit sœur propre merci na nyonso tout au salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Chai Mukenge Chai wabalengela mon voisin Chai Mukenge Chai merci na nyonso tout au salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Jerry Mukuna na Paris Jerry Mukuna merci na nyonso tout au salarapo na 5 minutes avec César Ngadi na kati ya kina okuta ba soda nanga ya solo ba soda nanga penza solo batika nanga te Alain Gonjo donc petit frère propre soda solo azali nangawa donc merci na nyonso tout au salarapo na 5 minutes avec César Ngadi Thérèse Kamani na kata Suède Thérèse Kamani merci na nyonso tout au salarapo na 5 minutes avec César Ngadi le philosophe Eddie Edo merci na nyonso tout au salarapo na 5 minutes avec César Ngadi tozongsu na kata Paris pour na repesa Égide de fer masa na Égide de fer merci na ba conseil na op na nyonso tout au salarapo na 5 minutes avec César Ngadi tozongi na kata Paris pour na repesa petit frère propre Doudou Swami Doudoulé merci na nyonso tout au salarapo na 5 minutes avec César Ngadi boyebi tosuki ça toujours na dokotolo na biso Jean-Paul Jamba Kaoudi merci na ba conseil merci na émission na yo et puis na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi merci de l'avoir suivi nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro d'ici là portez-vous bien et à très bientôt n'oubliez pas tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps Bobo Sanate Kanambe Akozwa Masolo Nambunchu Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu